Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Si vous signalez, retrouver revolver. Donc félicitations. Vous présente-toi comme vous chef Aza président, deuxième président civil. Mboka ezaki na notage na mboka basoda. Donc tika la kosala mabe na eti. Bon, ce qu'on présente Mbote na bandi kona biso nyoso Koulimedia TV, mbote bisika nyoso ozali na mabuta na bino, j'espère que tout le monde va bien. Batu nyoso balamuka ki bien pe ba passer journée ya kitoko. Journée alléluia ezaki journée moko particulière. Pourquoi particulière? Parce que vous avez une prestation de serment lelo na mboka na biso na palais du peuple. Boyebi bino nyoso nungu oyo salamaki pour tes prestations de serment les cas. La historique nango to kolobate. Hier, il y a eu quelques affrontements. Il y a ma kofité, il y a ma bangate, il y a ma fingate, mais affrontement politique où il sera quitté. Président il y a Sénat Tambwe Mwamba, na présidente de l'Assemblée nationale Mabund. Bayoba gite bango bazalaki d'accord te na makambo yo ya prestation de serment pe bakokaki ko se présenter te na likambo bango soki il fallait ça. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Nzambe asalaki te makambo yo oyo moto a proposaki ezala disposer yango te lelo na journée à lelo, journée à le 21 novembre, 21 octobre plutôt, Bolimbisa, Makamunyo Salami, Dengue, Ezalaki programmé. Tomoni prestation de serment, il y a 3 juges, Oyo, président Fachi, en Elongo na batu nyoso, Oyo Bazalaki na salle, Ezala représentant, il y a parti nyoso, y compris parti à FCC, Oyo Bazomonate. Nous avons la bango muke pe bazanga position toyebi bango comme d'habitude bato ba yidi ba lobana bango ba signa na bango te soni ezalaka nango te lelo ba okene na mouvement oyo eza na bokonzi lobi pe ba kozala na mouvement o mususu kozwa bokonzi tomoni bango nyoso na kati ya salle bazo beta maboko banguna pe epai. Pourquoi na lobi banguna epai? Banguna epai parce que oyo na elibino lelo na minute oyo ezali le fait que président Fachi a outi ko déjouer attentat na vinae. Coup d'état elingaki salama lelo na palais du peuple. Na miso betando ike abato nyoso bakota la en direct. Na miso etando ike pe ya ba paya. Parce que diffusion wana ou esalamaki lelo na hémicycle wana vidéo wana topé ba image wana et panzanaki mokili mobimba lelo batu nyoso bakota lango na mokili mobimba. Président Fachi akoti ndenge nini na kati ya salle wana président Fachi aye ndenge président de la République nyoso ayaka akoti la main levée, la main droite levée. Mais lever n'engenini la position oyo. Position oyo qui veut dire victoire. Je suis le gagnant, on est les gagnants. À côté de depuis abanda bokonziti lelo à côté là nous na position te. Les lois continuent na position et ni koloba ebele.
combat ya Fachi eza combat moko ya facilité. Bino yo so boyebi te bato ebele balobaki ke Fachi baponaki ye babengisaka ye na kinga kati bapesa ye kiti baexplika ye bamakambo ndenge ezali mpe andima azwa bokonzi wana azwa mokila na ye akotisa na sa makolo balobi te andima kozwa bokonzi wana bato ebele babengaki eyuma bamisu babi non azo voyager na ye kaka combien de temps tomonaki yango te na bareseau sociaux Fachi abetaka ba voyage azozongisa mbongo toboyi te azongisaki yango une fois voyage mosusu mpe azongisaka te lelo toza komona Fachi peuple mobimba ya RDC ebeteli Fachi maboko mais bozoyeba te na ntina nini to bozoyeba babeteli Fachi maboko parce que unité oyo to mpe parti oyo ya azui wana oyo auti ko nommer 3 juges wana ezali unité ya justice parti oyo ya justice parti parmi ba parti oyo eza importante na kati ya mboka na biso tozala na défense toza na intérieur toza na justice toza na présidence toza voilà le fait ya kocha bato oyo baza intègre bato balingi mboka échanger bato balingi tokende de l'avant kocha bango na justice ça veut dire simplement que Fachi Béton akomi kolonga etumba wana malembe bato misusu tozomona na bareseau sociaux lokwa bachadari bazotalela makambo wana mosika bazali ebele lelo bayaki te mais moko te azangaki yango kotala yango na RTNC la télévision nationale mais banguna bakotaki na salle bandeko na ngai bakangi 2 personnes lelo mais parmi ba personnes bakangi moko azalaki na mondoki chargé puis azalaki prêt à kosala likambo batindelaki na mikolo kolanda bokoyoka eutaki wapi nani atindaki bango pona nini bainga kosala yango. Mais Dieu merci, l'attentat a été déjoué. Bolanda, chef coutumier Oyo, a signalé qu'il battu la sécurité te moto yo, a yena masola qui te côté. Pour na sentir yango. Pour tout ça, la chef coutumier, moussous, ba solo, ba yebi peke non, denga zoya wana zoya pambate, azala bitumbeli na ye, bi bundeli plutôt, bi bundeli na ye ya makasi. Donc, ce que l'équipe peut dire, non, il y a 10 millions. Ce que l'équipe côté gauche, il dit, ah, oh, Moïbi. Moto, on a ça qui malchance à l'équipe, il y a chef coutumier, à sentir tes motos, à Emma Sola qui te côté Zanga Munduki. Bolanda, chef coutumier, bon, Tozonga, Nabino Longo. Merci. Nini au découvrir que Motoana Zakina Munduki. Mandela Motoana bainitié. Na royeba mutu oya mabe. Et le kakindenge nini. Ngai azako lingana ke na mona yi conseiller spécial la chef de l'État pour na pesa yebo. On a ke nazo lingana kota ye alingi adu de miblenga na sentir era leki na signaler sur na lobi ko aza infiltré. Nini au sentir nini. Mais na bakila na za initié. Sikoyo au signaler. Na signaler ba retrouver revolver. Donc félicitations. Vous présente toi comme nayo na chef Fachi aza président deuxième président civil. Mboka ezaki na notage na boko basoda. Toko tika la kosala mabe na iti. Bon ce qu'on présente comme nayo na ye moto akangi moto ya bunduki wana de ngungu chef coutumier de bon moto a détecté moto ya bunduki wana bakangi yoyi a détecté moto na revolver oui chef coutumier oyo a détecté moto ya zaki na revolver aza chef coutumier ya bapende oui pour découvrir ngai nego
ndenge oza wana naza initie balakisa biso soki mayemoyo te soki makambo elela mbongo kosala nga ifo na ye nazoya bien préparé mabe nyonso na kosentir bouti kolanda masolo ndenge eza koleka na Kisasa chef coutumier alobi ye moko eza kuli médiativité nde lobi chef coutumier auti koloba ye moko na miso na bino pe na matoi na bino te asantaki moto wana azalaki kitoko te moto wana ayaki na ndenge ya kosala aventure na président de la République pete a changé makambo po bazala ya kobanga kutu te bakomi kopalangana deja na minute mingi tomoni na kati bavandi na bakiti banganzami batie ba costume be balingaka na bango pe faci te mais na minute faci ayebi bango nyonso na minute bato baza autour ya faci oyo bayebi bango nyonso. On va se rappeler un petit peu ce tozongi mwa sima 300 personnes 300 commandos formés en Israël lokola l'air atanga Mobutu bauti kuya na mboka kala mingi te pe baza autour ya faci bato baza ba arme oyo te ba kalashnikov oyo pa mbo ebetaka ta non bango baza ba arme automatique bauti kozwa formation oyo suka na monde boyebi bino nyonso te la meilleure armée na kati ya monde oyo eza armée Israël. Même les Américains ont besoin formation en Israël. Les instructeurs en Israël, en Amérique, pour faire une formation. Nous avons 300 commandos autour de Faci. Pour la sécurité. Plus, à part 300, plus de 80 millions de personnes au Faci, dans le peuple, il y a changement et salama. Boyoki mikolo bino sondenge qui ça c'est zangi mwinda. Ba quartier où ezalaki à l'époque, topé na ba il y a pas longtemps. Moi courant ils avons mona na atana poko atana muna moi. Ils sont na couranté. J'ai des amis bavana ma campagne. Bazangi courant ça fait 5 jours. Ba misu bana ba cité verte. Bazangi courant ça fait 10 jours. Ba misu bazana ba ipen. Ba misu même na Bandal place courant pour tes alaka. Même na Bandal Kabidjo a bengaki na kalate aibisinga kulutu vient na pire vie ombre lili le king de Paris courant ezate nazako toka na okokolala te courant ezate to suka wapi na mboko et bien pour babiloko na nyonso zonga avant que tout le monde ait population 1 million de personnes à côté de ma défense nel na Gombe Fatia osala nyonso pour makambo ezonga ba PDG nyonso abuzoka ya ba société on a minene para étatique topé étatique ba société oza ya l'état topeza na moi mélange entre l'état na privé bango nyonso oyo ba nomaka bango na président de la République ba olonga kalate pour il faut changement il faut makambo asike kota. Lelo oyo bandeko na ngai ezalaki mokolo bato nyoso na RDC ba monite toza na président de la République. Ezalaki jour ya prestation de serment, il y a 3 juges té. Mais na miso bato ezalaki lokola investiture oyo ya solo ya président de la République ya RDC Faci Beton. Niveau ya acclamation niveau et attente, Batouazeli pendant, je sais pas, depuis 4 h du matin, Batouaki n'a parlé du peuple. Hier, préparatif, et ça, même porte Fouamaki, mais l'élo depuis 4 h du matin, Batoueza, Batouaï des pestés. Quand il y a eu des pestés, ils ont des Batouaki, ça m'obimba déjà. Batoumisou a outi la province, où il y a Pembeni, Bandundu, Bakongo. Bamisou pe bazouaki, ba pepo, ba yaki pour l'événement, ba outi ba province Moussous. Voilà à peu près pour Nalelo. Faci Beton a outi ko déjoué attentat
Bon, peut-être j'aime que pour moni en côté pour tel même micro pour y avoir l'examen au bâton. Attentat ils ont moukété, ça veut dire que balingi va atteindre vinaye. Balingi nde azala susute. Pour ma solo c'est changer qui. Ma solo elo ba maranakati, o ezo salama nakati. Et c'est changer qui. Et c'est bon maki. Tous à la serein. Toke nango calmement. Parce que to boyi makila balamboka etanga. To boyi te changement et salama na niveau moko ya mabe. Changement c'est banda qui peut se dérouler calmement. Tous en calme. Soutenons tous notre président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. À travers et à partir naïe, y compris Nabiso Nyoso Nasima naïe, je pense que Bana biso ba koza na avenir. Tout ça on a besoin de bisoter à venir mais to bundelande ou ya biso bana. To bundelande bandi ko na biso ba koya après. Nazoli kate binonyo so bisika bozali boza malamu. Ndenge na loba une introduction na P nazo pesa bino bambote mingi na mabota na bino. Pourquoi elamu? To mona na mikolo ezoya. Merci.